Projet Chilengelou en avant, Misale Zali Kobeta Madada avec impact pédologie. Na ville province ya Kinshasa. Commentaire. Na cadre ya projet Chilengelou, projet pilote ya chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tika na yebisa bino ke misala ezali ko avancer pe ezali ko beta madada avec impact pe idéologie na ville province ya Kinshasa. Démarré depuis mois de mars eleki pour na 40 km de modernisation pe ba route périphérique 15 routes ya 21 km de longueur ezui déjà mubange na béton. Kapona mokonza mboka d'ailleurs ya ça déjà mwana ngoto alibela. Yengi ba bandona biso ba route secondaire ezaki pasi mais lelo to koma kanza makadam de la victoire. Na district ya Moamba axe bouclé Kingabwa elati déjà lele ya sikape kalate et kokoma praticable. Na occasion DG ya Greg 7 apesi merci na mokonzi ya mboka po na marque ya confiance. Chilengelou n'est pas se compenser. Le vrai béton, qu'on parle de Fachi béton, c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça le béton. Talaneti awa na veni ngapana ici là déjà boucle lomami kalate na district ya Funa asosa pe esili makanza kalate na district ya Lukunga baveni lokola Dona pe Béatrice maternité pe Mayala esila déjà. Ah oui, bacha tembe bakosuka mabe mboka ezali kotonga malelo grâce ya vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alingi kopesa na population na ye banzela ya kitoko pe oyo ekoumela. Fachi béton na béton, béton armé toujours. Keyo